Bonjour mes frères et sœurs, ezangayo abino sœur Isabelle, naye lisusu liboso na bino ko participer pona ko répondre motuna oyo papa na biso sungu atunaki concernant éducation ya bana. Avant na bandana ko pesa bino mbote belé ko bandana papa Lumière mbote na yo ebele euti pa ngai moko na bino kati na réflexion. Na pesi mbote lokola na bandeko na ngai nyonso oto salaka na bango émission oyo mbote na bino na pesi lisusu mbote na babone na biso obolandaka biso partout dans le monde mbote na bino ebele euti pa ngai ndeko na bino pena no bosabone te nazozela toujours comme ça tozala ensemble totombola émission vraiment osala biso bien makasi. Pona motuna papa na biso Didier Sunga tunaki alobi soki éducation ezakaka na poto ou bien na Afrique ou bien na iglesia na isanga ba santu ou bien na classe, voilà. Merci beaucoup papa Sungo place aux alinzambalola à Pambolayo parce que ça fait toujours plaisir d'attendre quand on parle des enfants parce que bango bazali futur na biso ya lobi. Vous voyez, donc surtout tant que bimi na monoko ya papa eza vraiment avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a des fois on voit que biso ba maman tozalaka vraiment na souci à éducation ya bana. Je veux pas dire que ba papa bazalaka na souci à éducation ya bana te non. Mingi essaye moni sa makabongo. Et ça fait plaisir koyoka question kitoko boye et outi et pas ya papa. Éducation ezali partout. Fondation soki otongi on a zéro d'une manière de ndako ane kokoya. Mais soki etongami vraiment na mabanga ou bien na sima na mabanga ndako ane kokoya kate. Elingi koloba papa éducation ebandaka na ndako. Ndako nde yango fondation. Ndako nde yango base. Mais question mosusu ezalaka bapara nini mwana azana bango bapara nini bapesaka na mwana parce que pona toluka koyeba éducation oya mwana faut totala d'abord ba parents. Il y a des parents aza parents parce que aboti mwana mais éducation ezate déjà na ndako na bango ba fingaka ba bundaka donc ce que maman azo finga ou bien papa azo finga ozo senti ba gros mots ezo bima. Et des fois totelemelaka bana impoli mais po yazala impoli a héritier ngo quelque part. Ce que a héritier ngo e pa ya papa te a héritier ngo e pa ya maman. Ozomona. Donc éducation bandaka na ndako papa na ngai. Vraiment bandaka na ndako. Biso ba parents d'abord faut tozalaka na bouche propre. Quand on reproche nos enfants, il faut avoir des mots corrects. Mais les tozo bimisa ba wana ya minene d'une manière ou d'une autre on oublie que toza ko écrire na lettre moko boy. Toza ko écrire na feuille blanche oyo lobi ko bima. Ezali photo na biso. Image na biso. Vous voyez, il y a des fois on regarde des enfants, on dit tout oh mwana nani? Babino mwana intel tali yebana ekaka. Innocent mwana ko le problème. Ta l'éducation. Mwana mwasi wana musane ko swana. Papa wana musane ko finga. Mais ceux qui biso ba parents, te s'éduquer d'abord nous-mêmes. To prendre contrôle ya bouche na biso. To prendre contrôle ya banvi na biso. Yo para idene zalaka kolata kitoko, ko kende na feti. Lo ko tia musique na ndako kangi luputa na luketo lakisi pa bana keno tant yo bina ka muso apusa makate. Ozelani pour l'obia bana. Ozelani. Papa tango yo banda ko mela soko tia ngona mesa. Vraiment ba yeba ke non, papa abiso tango mela ke yaka mabe. Alors bando bosa na t-shirt rola tango na mapeka. Comment la tango na makolo? Soko ozelani ni pona bana lobi. Attends. Et moto sola vraiment. Ozelani. Papa ngai, éducation à partout. Éducation banda kananda. Soki nanda o loupé yango par la chance okoki kozwa ngo pe na iglesia ne sika ya basanto okoki pe ko rattraper sika wana soki kuna okoki ko se rattraper te tout comme par la grâce de Dieu
soko kutani na partenaire ya malamu okoki pe kozwa éducation na nzela ya mobali ou bien na nzela ya mwasi ya malamu. Ça arrive aussi. Ezalaka omonaka mutu moko azalaka vite mais akutana mobali mwa bina bino okendaka mbango mama fo doza moke esala bien te doza mwa moke mpona bolingo bandi ko apprendre ekozala papa pa azalaka mal bouche mais mpo azali na mama papa esiko koloba bongo te maloba ndo bibisela yango monene mingi raza yango boye papa abandi mpe ko apprendre donc okoki mpe kosa rattraper okoki mpe kozwa na classe ezalaka okoki mpe kozwa na milieu na lisanga soko kutani na bakamarade ya bien na bayeba basalaka bekiri balinga lisanga soko kutani na bayaya moko boye ube na baleki moko baza na mwa mayele mwa mingi o baza na éducation surtout bandeko surtout na betaka sete koyeba nzambe koyeba parole ya nzambe edikaka d'une manière de notre edikaka bandeko déjà pona loba likambo nazo balola lolemo nanga nazo luka ke tellement na kobibisa est-ce que ekosala nga bien po sala moninga bien donc na jaro na papa éducation eza ni na Afrique ni na poto ni na église éducation ya bien eza partout ezali nde banani bazo ko éduquer éducation eza nango partout papa nanga mais vrai et banda na ndako ce que loupé na ndako papa c'est un peu dire par la chance okoki ko sa rattraper na yango tolobela un peu bana poto passe na biso ba parents awa na Europe ezali nini tozalaka na langage oyo ke bana poto bayoka te est-ce que poto ebotaka te poto ebotaka te nga na boti nde bana na ngai na poto ça veut dire tango nazo ko reprocher bango be nazo kumba bango na nzela na éducation nazo talisa bango ke poto ebotaka te oyo aza poto te aza mama na bino poto te bana poto bayokaka bana poto bayokaka soki mama ou bien papa ozo kumba bango vraiment kolakisa bango bien bakoyoka na kofinga te na kobeta te na lisolo na Afrique bana Afrique na ba problème eza na Afrique bayokaka te bayokaka papa otalisi evi oyo azomona na oyo ezoya lobi parce que omoni soki totalisa bana na biso ke place yo ozali nga déjà nazalaka nga déjà na leki par forte chance tout comme okoki koleka tout comme okoki koéchouer donc tango tozoteya bana na biso tozalaka vraiment posé lakisi ke siko ozanga mpe nazalaki nanga bana bayokaka éducation eza partout ezaka façon kopesa l'éducation na bana na yo soki na reprendre awa na poto na kopesa bino exemple mokie nga na ndako na ngai nga na batitre misato na kopesa batitre na telelo mais ezalaka ndenge nini soki na telemi liboso na elingi naloba oyoka kaka bando pesa na basini balobi toke na Afrique là maintenant c'est l'Angola ngabi oui chez moi c'est l'Angola ici c'est l'Angola koyela ngai te non maman on peut regarder ça parce que vous voyez maman ici en Europe c'est normal ngabi non en Europe c'est normal bien sûr mais là c'est moi qui commande ça vous regardez pas quand c'est -10 point barre. Po tokota la télé n'habite ba parents ceux qui bolandelaka pena be biso bana batalaka awa na Europe ata ba film biso mikolo ba totalaka soki ba beti yango -10 lelo zongi kuna pa biso tokoleli pa tobotami ezo peso ba -18 sikoyo soko zotika kaka awa -10 ezala -10 ndo banjo koela problème moke siko lakisaka bana kete omoni -10 oyo yo yokolakisa ngai pana ngeza -18 omoni -12 oyo pana nga déjà sala combien -16 donc yeba kaka ko malembe ko s'arranger et au sala bien yango papa na ngai pona ko sukisa éducation eza nango partout bazali bien éduqué bana Afrique otali mwana obi wow baza bien éduqué baza na Europe otali po lobi wow donc partout éducation ezalaka mais base et fondation eza na ndako
Ce qui moi a loupé na ndako, ils ont un peu difficile à rattraper après. Il y a un conseil gratuit, ils ont obligé de ce qui reçoit au tiki, ce qui reçoit gloire à Dieu, tout bandana ndako. Tout ce nzambe apesa biso ba parents intelligence sagesse pour na biso to kamba bana na biso monde zo tambola mabe makambe kumebele bana na biso bazo koela ba problème très tôt donc nzamba sunga biso vraiment. La Bible déclare mawana oya kobatela ye moko pa kobatela na pamba nga sikona lobaka nga na bi mawana oya ko éduquer ye moko pa ko éduquer na pamba to senga ka sagesse ya nzambe nga na loba mingi esika maele na nga esuki nzambe yo bakisa esika na zana maloba correct te pona ko éduquer bana na ngai bakisa lisusu en fait que ezala efficace et éthique. Il y a des conseils to pesa kata mususu na bana mwana la question na ndako kya yokaka azana caractère mususu na ndako na libanda na mususu siko yango nga na loba kesenga ka fo ko senga toujours volonté ya nzambe na mawa ya nzambe biso moko toza capacité. Mais merci beaucoup papa wana pona mutuna kitoko na souhaiter bon dimanche nga na salengo lelo dimanche. Bonne journée à vous, bonne continuation, à la prochaine. Au revoir. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.